bana Guine, bana Dar es Salaam, bana Poto, bana Mokili Mobimba, site FM Moko, Afrique Info avec Franck Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass, Marandura. Bon après-midi à vous tous, là vous êtes branchés sur Afrique Info, là vous êtes nos fans, chers internautes, nous sommes déjà dans la commune de Ngaba, si je ne me trompe pas, avenue Makala, voilà, Makala, avenue QMPC. Nous sommes à la résidence, là trouve la famille de notre défunt, au Tobina Kombo Rosé Mokendo, depuis le 25 février 2018 à Kinshasa, Oyo. Bon, mon équipe va imaginer sur qu'il est Makasi monde entier, on a parlé même ça, surtout le 25, partout, bazo bien sûr, imaginer Oyo Lolo, Abimi, Héros, il y a marche, il y a le 25 au Ezala qui avait plein de gens, mais parmi eux, moi on a bon qui sur le 25, nous ici Kazali, à côté de moi, il y a son père biologique, papa a Bota Abimisi na Mokili, papa a Bota, moi on a eu à Tikibiso Toroswana, papa par rapport, il y a son fils Oyo, il n'est plus au corps, na Ezana Kati est mort, il y a un programme, ceux qui déjà bimi, na papa a Bota. Bonjour papa, mes condoléances. Merci beaucoup d'avoir songé à moi. Moi, je m'appelle Timanga Mukendi Mbouye, le père biologique de Mukendi Timanga Rossi, assassiné à la paroisse. Il n'était pas Kouloun, un licencié en relations internationales de l'université pédagogique de l'IPEN, où moi aussi j'ai étudié. Mais moi, je suis mathématicien. Je suis touché par la mort de mon fils parce que il n'était pas un voyou. Il était un intellectuel tout fait. Il a même écrit, publié des livres sur la renaissance du Congo-Kinshasa après le dialogue inter-congolais en Tanzanie, à Burundi. Il était double champion de la ville de Kinshasa, champion d'Afrique centrale, en Côte d'Ivoire, au Cameroun. Il a ramené la coupe. Il a fait l'honneur de ce pays. Et il a remis cette coupe-là chez André Kimbuta Yango, gouverneur de la ville. Mais jusqu'à aujourd'hui, je n'ai rien. Je tends vers la retraite. Mon fils, Mukendi Timanga Rossi, m'avait dit, papa, je vais sortir comme un héros dans ce pays parce que je suis comparable à Nelson Mandela, à Tchebeya, à Frank Diongo. Mais moi, je ne ferai pas le pays comme l'a fait les autres opposants. Aujourd'hui, il a un autre langage. Demain, il change. Mais Rossi a été sollicité à maintes fois pour venir travailler dans ce gouvernement. Il a refusé. Il a dit, moi je ne travaille pas pour toucher l'argent sale. Je prends ce qui m'appartient. Voilà pourquoi on l'a surnommé au niveau de la famille Mukendi Timanga Mpandangila.
Donc celui qui traçait la route pour ses frères et sœurs, pour ses enfants, pour ses cousins, cousines. Il y a balé qui est belé à sa charge. Naban neveu, c'est responsable, mon naine. Et chaque fois, avant qu'il sorte, il me donnait, papa, j'ai pas assez d'argent, mais prends ceci pour ton transport. Oui, mon fils, je ne peux pas aller courir pour chercher les bus de 500 francs. Non, va prendre même un taxi, aller-retour. Ne fais pas de longues distances. Mais aujourd'hui, je ne sais pas qui va s'occuper de moi. Aussi, mon fils m'a transporté, m'a amené à l'hôpital. Quand je suis parti tomber à l'hôpital et au travail, on l'a appelé, viens ici, ton père est tombé. Il a accouru là où il était en Binze. Il a tout abandonné. On lui a dit, mais Rossi, tu vas où? Non, on vient de m'apprendre que mon père est tombé. Et il est venu rapidement. On m'a transporté à Mamayem, où je n'ai même pas pris une piqûre pour calmer ma tension. Et tout mon dossier de Mamayem se trouve au pavillon 8, entre les mains du docteur Zundu, à la médecine interne, que ce soit à Mamayem ou bien au campus. Il y a un dossier. Chez les Chinois, il y a un dossier. Aussi, quand on m'a demandé de ne pas prendre du sel, il sortait trop tôt matin pour aller à la Victoire, me payer un pain sans sel. J'ai supporté ça. Rossi m'a interdit, papa, je ne veux pas te voir prendre encore la bière. J'ai dit, merci mon fils, je vais t'écouter. Quand elle me donne l'ordre d'aller au lit, je m'en vais au lit. Je dis, je te ferai le briefing quand tu vas te réveiller. Surtout tous les journaux télévisés, les images. Il me dit, il a même payé un poste téléviseur pour ma chambre, pour que les enfants restent avec leur poste téléviseur au salon. Et moi, j'avais un poste téléviseur dans ma chambre à coucher. Mais quand je suis tombé malade, j'ai ordonné aux enfants de vendre ça pour me sauver la vie. Je suis debout grâce à Moukeng Chimanga Rossi, que je viens de perdre, un baobab de la famille qu'on m'a arraché à l'âge, à fleur d'âge. Quand je vois ces images passer à la télévision, tout ça, ça me fait pleurer. Mais on m'a dit, ne pleure pas. Ses amis étaient ici. Ils m'ont dit, papa, nous ne t'oublierons pas. Sa soeur cadette a pleuré. Parce qu'il avait tenu une promesse ferme que je vous prendrai tous en charge. Je suis marié, père de plusieurs enfants. Rossi est mon fils.
Yaya Balek Belé avec Bango en charge. Maintenant, Banagnon surtout One. Nani Akozo Bango en charge. Balek de sa famille restreinte que étendue. Ba neveu, na ba nièce, tous comptaient sur Rossi. Quand il est parti faire ses relations internationales, il quittait. Quand je voulais même lui donner l'argent de transport, il dit non, papa, ne te dérange pas, reste qu'on te paye. Et le pain à manger. Moi, je vais me débrouiller. Rossi n'a jamais fraudé, même dans le foule, même dans le taxi-bus, même dans Sotraz. Rossi était digne d'un enfant, d'un père responsable. Et Rossi est mort pour la liberté de ce pays. On a tenté. Il a fait 30 jours à la Demiap, là où... Avant sa mort. Là où on ne pouvait pas entrer. Mais nous avons vu aussi. On l'a vu. On a fait toutes les démarches possibles. On l'a vu. Et il est sorti. Quand il est sorti, on est parti le laisser sur Victoire. Et il a fait le pied de Victoire jusqu'ici, sur Kimpese. Mais on vient de l'arracher. Il me laisse une très grande charge que je dois gérer. J'ai pleuré aussi. Papa, excusez-nous, on voulait savoir, là nous sommes dans la commune de Makala. C'est là trouve la résidence de sa famille ou de Rossi lui-même? Oui, c'est sur Kimpese. La résidence familiale ou... Non, chez Rossi. Kimpese. Numéro 17C. Mon numéro de téléphone est là. Votre numéro privé, on peut l'avoir. Votre numéro privé. Oui. 09 99 37 52 66. Vous pouvez recommencer. 09 99 37 52 66. Merci, ça c'est le numéro de papa de Rossi lui-même. Papa, on voulait savoir aussi, il est né le 40e. Il nous a quitté à quel âge? Rossi est né le 12 décembre 2000. 1988. Le nom là, c'est quand on suivait le match entre Brésil et l'Italie. Avec Paolo Rossi, quand il a marqué son 3e but. En 82. Oui. En 82, quand il a marqué son 3e but, c'est à ce moment que lui est mis au monde. Et voilà pourquoi sa grande-mère qu'elle a vue, ça, elle va s'appeler Paolo Rossi, Paul Rossi. D'où son nom Rossi. Voilà qu'on vient de l'arracher à l'âge de la maturité de 33 ans, je crois. Alors qu'il avait 35 ans. Alors qu'il avait de bons projets pour toute la famille, tant restreinte qu'étendue.
c'est lui le baoba de Bakwa Kalonji, Bakwa Lukus, Benedjibois, les gens courageux. Et il a dit à son frère, avant de mourir, continue le combat. Il a dit à son frère qui était à côté. Oui. Et qu'on est en train de rechercher, je ne sais pas pourquoi. Même nous ici, dans la famille, on est menacés. Chaque soir, il y a toujours les bureaux 2 qui passent en tenue civile, en train de chercher, de savoir qui on peut enlever pour nous forcer à dire le contraire, que Rossi était un délinquant, un voyou. Rossi, quand on a tué quelqu'un ici, sur Pense, Angab, Rossi est venu délivrer cette... Mais vous le ligotez ici. Comment? C'est un citoyen. Il était le président du collectif 2016. Merci papa, on te reçoit ton ébélité. Un mois à dire tout bazolanda biso parce que le mission passe monde entier. Ils ont les kamokili mobimba monde entier, tout bazana ba Haïti partout dans le monde. Aujourd'hui, on l'a déclaré héros, un combattant et le parti trop jeune, 35 ans, 2018, 36 ans. Avant, père de 2 enfants, un enfant de 14 ans et de 2 mois. Il est marié officiellement avec une femme. Un mois à dire, partout, monde entier, au Barolanda. Est-ce que déjà programme est limité Koko Banini na combattant nyonso tout baza Kaliban na mboka babunda rapport na Congo. Programme est limité. Mais tous les combattants de l'Europe, de l'Amérique, de la France, Rossi m'a dit qu'il faut continuer la lutte jusqu'au départ des occupants de ce pays. Ça, c'est notre pays. Ça, c'est notre pays. On ne peut mieux vivre que chez soi-même. Rossi est mort, l'arme à la main, en tant que combattant de la liberté. Il n'a pas cédé son honneur malgré qu'elle a été arrêtée à la DEMIAP. Merci papa. C'est aussi Kayo parce qu'il faut pas paiement. On est là, on sera là, Tim Koloka Européma. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est le père biologique de notre frère qui nous a quittés depuis le 25 février 2018 ici à Kinshasa, dans la commune de Lumba, dans l'église Mokobo, église catholique. Là, il était, vous avez vu des images. Il est parti. Je pense que même à une mariée accueillie, il est le père de 2 enfants. Il est le père de 2 enfants. Moi, si officiellement, si je ne me trompe pas, il y a une année, si je ne me trompe pas, là, son âme répond un peu. On va essayer d'interviewer quelques gens, pourquoi pas aussi voir sa maman biologique. Alobelo comment par rapport à l'Iwa et moi en aïe, dengue au réseau de ma monde entier, la minute au réseau du chaque temps quand toujours la mouka na sujet aussi, toujours la mouka na événement aussi, toujours la mouka na émission aussi, toujours la mouka na makambonae. On est là, je sais pas ce qui va, bandolation de bali, mutarosa na courage à kolobater le moko par rapport, il y a eu beaucoup de dinga na vandawana. Par rapport à Matanga, il y a notre frère Rossi Mukendi, allez-y comprendre, c'est un Moulouba. Moulouba, il y a la République démocratique du Congo. Bonjour mon frère, mes condoléances. Bonjour maman.
C'est vraiment très douloureux. Celui qui vient de tomber, c'est notre grand frère. On regardait dans des télés, on nous montrait que non, ce sont des voyous à qui on est entré, qui volent les gens qu'on tue. Or, ce n'était pas ça. C'était comment alors? Il vient d'abord nous expliquer. Bon, nous n'étions pas là. Malheureusement, que l'un de nos frères qui était sur place, Yannick, c'est lui? Yannick, oui, il est recherché. C'est lui qui devrait... Le rechercher? Oui. Pourquoi? On ne sait jamais. Donc, ça, c'est l'événement, on est en train de le rechercher par rapport... Ah ok, par rapport qu'il avait cité le nom de commandant Karim. Oui, peut-être c'est par raison de sécurité. On veut étouffer l'information parce que notre grand frère était vraiment abattu et tué. Or, c'est un grand homme, c'est un responsable, un assistant à William Booth. Un cadre, oui, un cadre, ce n'est pas de n'importe qui. Le papa qui est ici a servi vraiment l'État pendant de longues dates. Papa a aussi. Oui, c'est notre professeur. Okay. Il a fait qu'on soit ce que nous sommes ici. Il a beaucoup contribué dans notre vie, mais l'État ne pourrait jamais lui payer de ces façons. L'avenir d'un pays dépend de la jeunesse. On ne sait pas quelle jeunesse qui va diriger ce pays, car nous ne sommes pas encadrés, mais on est en train de mourir jour au jour pour notre droit, pour notre devoir, parce que nous réclamons que nous devrons bien vivre. C'est la raison pour laquelle on est en train de nous tuer comme des chiens. Mais un jour, l'Éternel Dieu réclamera. Notre sang qui est en train de couler nos jours finira toujours par crier. À crier, on veut savoir, est-ce que Rosie avait des problèmes personnels avec des gens? Parce que quand on avait vu des images, on a dit qu'on est en train de chercher Rosie. Il avait des problèmes, il tombé car un jour il marche peu comment. Il a un téléphone, il a un problème privé. Aucun problème. Si ce n'est qu'avec les gouvernements, parce qu'on déclare que notre devoir, mais pas vraiment de problème avec d'autres personnes. C'est un garçon qui mange d'abord avec tout le monde. Un garçon aimable par tout le monde. Il y a même un projet de cette avenue qu'il était en train d'accomplir, le problème d'eau. Il a facilité même la tâche pourvu que cette avenue puisse avoir d'eau. Donc c'est quelqu'un... C'est la résidence de Rossi. La résidence familiale de notre papa. Rossi s'est marié, il était chez lui. Mais ça c'est notre résidence parce qu'on vient nous tous se retrouver là. Et nos frères, tel que Yannick, lui résidait ici. C'est un peu ça, c'est qu'on peut dire. A contribué beaucoup sur l'évolution Manzengel pour qu'on vienne aplanir cette... oui. Les trucs qui avaient fait rage de mon passé. Donc c'est un garçon qui s'est battu vraiment pour l'avenir d'un de ces pays. Mais comme si des vieux là qui nous dirigent ne veulent pas qu'on puisse aussi s'épanouir, voilà pourquoi ils veulent tous nous extraire nous-mêmes. Comme Yannick ne parle là, nous, on a tout le monde fait une image. Il y a des portes, il y a l'église. Après tout le monde est à quoi? Il y a une église, on ne pas les accords aussi. Non, il paraît que je ne sais pas jouer qui il y a deux personnes. Mutazaki Mpanzina a joué qui peut baler et a joué qui balle moko ba un cheveu sous deuxième balle. Oui. Et il n'y avait même pas moyen à Kobimana et Libanda. Il y a les images sont là. On a vu les images, elles ont pris sa numéro. Oui, bazo Banda pris sa numéro et anda pour que ba benga luka solution parce qu'il n'y avait pas ba envahira qui pensa secteur. À ce moment-là, ce même batombola qui est un hôpital à Kokai Kobika, à Bundani na liwa makasi. Et on se demande un jour, Mouto Abomiana et Bana ya Rossi, Bazota Lake, Papa Nabiso Koufi, il a été tué par quelqu'un, puis Azomona image, parce que ces images-là resteront toujours éternellement. Ce qui Rossi a yibaki lokonaye, ce qui Rossi a touché qui to aliaki lokonaye, que l'Éternel Dieu lui bénit de lui avoir payé de cela. Mais si au moins il n'avait rien contre lui,
Que cet homme-là vive à l'aise, qu'il soit qui. Mais à quoi que justice est en Zambie. Ce pays ici nous appartient à tous, pas un individu. Merci beaucoup, Yaya. T'as quelque chose à ajouter par rapport? Voilà, ils ont tout dit. Tout ça, l'effort, tout le maman naïe, tout cela. Qui n'est lobby, qui aussi. C'est un garçon bon, un garçon très courageux, un garçon au lobby au Koulou nano, ce sont des informations moi à l'Okota. Son frère même Yannick, il a un problème, bazo Lukaye. Je pense que Yannick, moi sécurité ça par rapport pour naïe parce qu'il est bazo Lukaye, ba garde fou ni boté pour naïe. Même à Tabisoto et BBC Kazate. Même à Tabisoto Zawa et BBC Kazate. Donc numéro ça ne passe pas, on ne sait même pas. Toye BBC Kazate, donc ezaka tebi kabo même wapi ilingeke ezala mien su tozo solo la tozo eba au moins ndeko na biso aza wapi mais bato bazala kina nde bato ba yebisi biso que non il est tellement recherché en moyen monana ya ezati toye bité aza wapi tozo sambela ka le bon Dieu pourvu que to retrouver ne fils que BBC Kaza et que ça va bien. Merci beaucoup. Tokotana ka to solo ana maman biologique ya aussi. Tozolia pondu po toza na famille moko ya bien ye moto abomi ya pika amataka ndenge ya likolo eza ya ye toza na kati ya ndako esika bato bavandi na se kovanda na se nkolobaka esika mawa ezali tovandi awa je suis avec à côté ya bamama baza bamama ebele mais naza na mama moko avandi pembeni na nga c'est la maman biologique de notre frère Rossi Oyo atikaki depuis le 25 oyo azongisaki molimo na ye un combattant un héros national ya République démocratique du Congo andimi kokufa mpona mboka na ye akei kopema mama na ye oyo tokosala effort tolobisa mama kaka moke par rapport ya mwana na aboti mbote mama mekondele mama tokuti oyo na mawa mo toloba no mpe mingi ya te tosola kaka moke toyeba lelo Rossi azali mwana oyo ya 40e oboti bana combien Rossi aza 40e mama bana 8 Rossi ya mwana nga mibale na bana mibale ka mibale Rossi na Yannick aza 5e Rossi 2e bao nyonso batikali baza bana basi Rossi azalaki espoir nanga nayebaki qu'un jour soki nakufi Rossi akundanga nayebiki Rossi azwaka charge ya baleki na ye afutelaka bango minerval akipaka bango na batepe makambo nyonso to ya classe po azala moto makasi ayebi kodebriller ayebi koluka Rossi azala mwasi na ye atiki mibata mibale mwana mosusu ya 2 mois et demi na mosusu ya 14 ans afutaka minerval atangaka na Sainte Famille minerval ya Sainte Famille ezala likolo cher oyo biso baoyo tokokofuta te liwa ya Rossi eza perte monene na famille vide makasi oyo Rossi a créé na famille oyo po ezala ta bana ya ndako te bana ya batata mwasi bapapa leki banoko espoir na bango ezalaki ya Rossi na bango moto makasi epai nyonso to akomaka bana nyonso basepelaka ne bayaya bamikolo bakoko tala ndenge bakoko bazolela Rossi na ngai partout esika okokende ezala na manzengele esika akoli moto nyonso akotémoigne mpona Rossi mwana malamu mwana ya bobuto ayebi kosakana na bato asekaka na bato nyonso Rossi na ngai aza voyo te abundaka na balabala te aswanaka te aza moto akimia oyo koyelinga mama soki eza mokano ya Nzambe Nzambe azoloko mama Rossi lelo atiki biso akei perte monene na famille tozolinga toyeba Rossi azalaki nde babenga na lingala soda alingaki mboka na ye alobaka mpe un jour tokokika baka kozala héros un jour est-ce que Rossi azalaka na problème na bato te na ndenge ya privé oyo ekomaki baluka ye jour le 25 mpo balongola molimo na ye bon nakoki koloba Rossi azalaki na insécurité na ndenge nini azalaki kotravaille na bourgmestre akomi na Ngaba atiaki lokola bon encadré bagene ya komine ya Ngaba lokwa ye azalaki makasi na sport Rossi apesi bagene ebele ya Ngaba goût ya sport babunda na juju bamata na ring likolo ya Rossi na nga aza
qui maître a formé bana ebele aleki na baétape nyonso banda première ceinture blanche tina suka abundi azwi médaille na Kinshasa, gagné na Kinshasa, abimi champion de Kinshasa, champion du Congo awa ake kobunda tina Cameroun na yena médaille a gagné Rossi abunda kaka na ring mais kotale boyo ndima teka za sportif mobali kitoko tala photo na bali kitoko lokola mwana mwasi lelo na olobani atana ndobi na ozonisela nga Rossi te bata moki balobaka mutu fa kufa ayebaka to asantaka eloko dernière fois ntango osoya na Rossi makambo azali kosola nteke mama na ye un jour avant un mois avant seconde avant kende ata avakende prière avant abengaki na telefone oko nini asuka Rossi asolaki na yo oyo soki ozomona lelo ozocomprendre ke Rossi alakaki nga mama na ye déjà Rossi alobaka kaka soki nga napekisi Rossi kokende marche te Rossi fanda alobaka mama obotai nga mobali na kokufa mobali Maman nazokende obunda mpona Congo parce ya Congo eleki biso so to souffrir bana biso ba souffrir te abiso makila nange kotanga eza mpona Congo Rossi azali koloba ngo maintes fois mwana ne ntango azobotama mwana mibale mwana ne ya mibale na marche ele kaka le 30 te le 21 te na décembre le 30 décembre mwana na ye abotami le 29 na butu nde esalaka ke abima te mpo mwana abotamaki na butu na bacondition basali mwasi césarienne alors asaki bloqué l'hôpital aboti mwana wana apesi ye kombo di talala tempérance elakisi tempérance donc kimia Rossi ya moto akimia partout akendaka atiaka kimia atiaka bato nyonso à l'aise soki abandi kosala bablage ya boseka bino nyonso ayeba kotia motu na motu na esika na ye babanda kolanda Rossi baza na groupe na bango basalaka ya bana quartier bon eza mouvement citoyen na yango wana bato mosusu bamonaka mabe baza bajeune batelemi na komi na ngaba soki bango temele ngaba eza par terre balabala na kasi bokoti boye tomoni nde bebi bebi liboso ezalaki liboso kuna bango balobi ndene babourgmestre bavandi bazosala eloko te quand même biso toza bajeune tokokanga misu boye te tokanga monoko tofanda totelema tolakisa bango ke commune ebebe babourgmestre baosala eloko te basengi autorisation mpo eza na prince koto eza makala koto ngaba nde makala kuna ngaba ngambo wana ngaba bakena commune ya makala baexplike bourgmestre abi bon soki eza mpona bato nyonso mpona eza bien commun na autorize bino bapesi bango balettre bakepa na commune ya ngaba bapesi bango balettre meme baye na balettre wana mokolo ekoki basangani babengi kaka bajeune na bajournaliste lokola bino bafilme balakisa bango aveni ezalaki fulu bato bakoma ya kobwaka matiti wana libuluma nzenge te kolokoso wana ava baya kobwaka mabanga ezalaki tala mune soki ozoya wuti zando okoma rompo ete suki wana biso mosusu ezokende ekati ngambo koto oyo olongwa mpo olongwa na ngambo wana oya bwefa bamona mokongo ofuti desa bato mosusu bakoya na mai soki ofuti desa bamemi na mokongo traverse koto oyo bango balobi te totiki boye komi na biso ekufa batelema mpo bakende balakisa na bato ke mpo balakisa na media bato babongisa veni bakanga bango kaka likolo ya likambo wana bakanga barossi bakanga bango
bakena bango ti bato ya aner batelemaka bamonika JPI on dirait basignalaki bango baye bakangi bango bakena bango na komi na Ngaba. Est-ce que basengaki autorisation? Basengaki autorisation mais bakangi bango balakisi malgré balettre balakisi ke tosengaki autorisation balobi eza permis te bakena bango tina commune ntango bakomi bato aner baye batuni bourgmestre oyebi jeune Rossi nayebi azo troubler ordre public mpo na nzela est-ce que eza likambo na nga okuti nga na nzete te naza na macheti te mabanga te bon na troubler ordre public ndenge nini tosengaki autorisation oyo bapermetaki bino te bakangi bango alobi na bato aner Rossi bozwa ye bokene na ye bourgmestre alobani bourgmestre nde moto asakrifia Rossi Ngaba to aner ya Ngaba alobi Rossi bozwa ye bokene na ye aza te tia yoka te mpo na balabala oyo bato nyonso bakoleka bazwa Rossi bakenda na ye bamosusu balala 2 jours na komi na Ngaba soki 13 garçons na 2 filles balala na komi na Ngaba malgré baintervention ya bato ya MONUSCO bato ya droit de l'homme baye kolibere bango Rossi akende à peu près 1 mois na demi ape tomonaka ye te moto akotaka te likambo kaka ya balabala bakangi ye ka ndenge wana donc tovanda awa atiki mwasi na zemi ye na kasho donc en tout cas tozali comprendre te soki ndenge nini vous allez comprendre les gens disent que lorsqu'on dit déjà longwa koto mayaka kaka koto parce que eza mili na ye abotami na manzengele akoli na manzengele mouvement citoyen na bango basalaka siège na bango eza na manzengele abotami na manzengele lelo Rossi akemi tozoyoka mpe on dirait Yannick aza on dirait na danger par rapport Yannick asiani poza likambo ya Rossi Yannick akokoma na makambo ya danger na problème nini po aza mpe mwana oyo oboti toza na sécurité makasi na Yannick compris Yannick ntango Rossi bazobete masasi azokweya azalaki wana azomona meme bajeune mosusu bazalaki kutu awa bazalaki na ndenge bakimisaki nzoto ya Rossi mpo bapolisier bazwa yango te babundeli yango bayiba nzoto ne bakena bazwa nzoto bakene nango bajeune babeti Rossi masasi na kati ya église libanda to azalaki libanda kosomba papier mouchoir azokota akotisa bana bakota na kati babima te mpo bapolisier bazalaki ebele babwaka mabanga te alors bazonga na kati ayoki babenge Rossi moke mwasi to mobile Karine ye moko en personne bato bazotémoigner bazalaki wana leta baluka tala moto azobenga ye wana moto ngo libanda na kati église ye azoya po akota aleki yango azoya kokota na kati église azongisa bana bozonga leta baluka tala moto azobenga ye amoni Karine atindi ordre mukendi ale tire masasi Karine atindi ordre babeta Rossi masasi babeti masasi Rossi akwei bazusu gaz babwaki Rossi akwei na kati babwakeli bango gaz babandi owela nzoto ya Rossi bapolisier bazwa bajeune bazali na kati ya paroisse babenda wana moto aosala hémorragie Rossi akufi parce que kobanga komena hôpital pour kowela nzoto na ye kobanga komemena hôpital te nzela ya koleka mpo babima na yebo eza te puisque bapolisier bazalaki ebele batondi liboso wana nyonso mwaye babima na yebo ezalaki te yango wana basotisa ye mire na aveni mosusu kuna nde esika bake kozwa mutuka mpo bameme na Saint Joseph moto azwi masasi azosala hémorragie akufeli na nzela bake na ye ti na Saint Joseph bakonfirme bango ke Rossi akufi azwi ebembe bake na mama yemo ngalere babenge nga nake na komiti na Yannick azalaki sur place akendaki na Yannick akendeki bakutani na bango nyonso wana na Yannick na Saint Joseph na Saint Joseph mosusu nayebi te Yannick abengi abeti ya Rossi masasi abengi na bango ya mwasi babeti ya Rossi masasi boza api toza na Saint Benoît leta ya na bango alongo alanda na Saint Benoît bakomi na Saint Joseph Rossi akufi na nzela le Rossi na bango azokoma Karine azalaki wana na bapolisier na nyonso na Saint Joseph lisusu na Saint Benoît soki major Kasongo azalaki wana azokamwa soki général azokamwa azotuna alobi ndenge nini akufi ye alobi
olenga na tuna ondenge na kufi po azwi masasi yo zotuna te ya na bango mwasi Mireille yo zotuna nga po nga na ebisa yo nini po babete masasi ozomona ke babete masasi yema okasonga azo comprendre te nini babete masasi ya landi aki na Saint Joseph nga na yo ozwa transport na landi bango bengi nga te déjà sa kufi batie na morgue bakena balongwe na Saint Joseph bakena mama yo bake otia na morgue nga na telemi na komi na Saint Joseph na koti na kati nazomona Karine ndenge bazoya batelemi wana na général major Kasonso nani bakoti ti na Saint Joseph bazokende ko vérifier soki ba blessé ou ba mort bazali wana deje bemba rusi na mama ye balongwe wana balandaki suti na mama ye nga na kuti bango wana bato Monisco kutunde na kutaki wana bango bayaki ko yasi matango bamoni bato Monisco bakoti na kati babimi bakei batelemaki su wana te wana deja rusa sakufi babete masasi bake kotia bembe na morgue kuna na mama ye na Yannick lokola Yannick ya mona kindenga kwei azana numéro ya bato droit de l'homme abengi bango abibi ya nanga ba utiko bete masasi Yannick mutabenga droit de l'homme Yannick mutabenga ki bango babengi bato Monisco bayaki tina Saint Benoît makambo tozoloba tozo inventé te bato nyonso to ya quartier wana na bato o batali na kati ya messe ba vivre yango bazomona boye ba filmer ba jeune presque nyonso bazana bilili wana ndenge babeti rosi basasa koyi nasi eza lokola bakanaki ye Karine ayebi rosi na bourgmestre na bango akomi na Ngaba bayebi rosi très bien deuxième fois bakangi rosi kana bakamarche bakangi azomata na super lemba bakangi wana na super lemba batomboli asali eloko nini po azaki na banderole bakangi babwaki na mutuka na jeep bakende tina kakoko chaque événement bakangaka rosi on dirait balandelaka ye bazofile ye babeta ye munduki awa bapasola ye mutu awa babwaki na jeep bakende na kakoko babi baatendre ye sur PV eloko nini nasali bokutinga na libanga te bokutinga na eloko te ezalaki marche bato nyonso bazotambola marche autorisé bazotambola na nzela bokangi nga na sali nini tina bokangi nga na sali nini bazobeta malgré pota wana makili ezosopa na bango bazobeta baki obwaki na kasho na kankoko asali 2 jours na pota wana 3e jour ayikobi batiki ye alobi nga aza policier te naza soda te boya kotianga na kasho basoda bobimisanga na kene na parke na kosamba na bundi te na beti motu te na yibi te marche basembi marche biso soto zotambola ndene bokangi nga bakangaka ye ndenge nini soki eza na motu alandaka ye maman nous sommes vraiment arrivés à la fin na mokuse toyeba famille boporter plainte contre motu botangi kombo to boporter plainte contre inconnu te likambo eza clair Karine azalaki wana major Kasongo bazalaki wana bamonaki rosi ndenge azobaluka na makila bango bazalaki wana sur place bajeune oyo bamonaki bakangi foto bayokaki mongongo balobi ke ezali motu tel toporte plainte contre Karine contre gouvernement congolais bango bato batindaki bapolisier wana marche ezalaki autorisé batindaki bapolisier rosi akufi na balabala te babeti masasi na balabala te na kati église tiko toporte nani plainte lelo bazobimisa soda policier moko ya rien du tout balobi yende mutabeti mona mobali mutabomaki lokuta abomaki ordre nana pesaki ordre Karine nde mokonzi na bango yende mutalobaki babeti masasi soki balobaka te bali babeta masasi te donc biso toporte plainte contre Karine asala makambo ebele na Ngaba kaka alandaka mwana nanga likambo Karine tokokende tina so moi dire bato balanda biso partout na monde po émission totalema mokili mobimba partout monde entier bakolanda émission moi dire na bacombattant na bato tout baza na mawa parce que eza sango moko boye mutu tout ezala mwana moke mokolo azolela mama koko ayebi même pas rosi mais aliwana ye esali mokimomba passe esimbi na bapasteur aussi bato nyonso koloba ni na caméra oyo pe numéro soki eza numéro papa apesi eza numéro oyo ya famille oyo mutu oyo aza na mawa
pour na makambo ya Rossi yene mtu limorone kozala wana par rapport à ba aide ya bana o bazali banda ya mboka nakoloba boye toza na sécurité makasi ndenge tozao basoda bazoleka bapolisier bazoleka na tenue civile bato bayebi bango bazoyeba bayebi bango bazoluka Yannick basala nini babomi Rossi baboma Yannick alingaka bomba liwande kona ya loba te lokola alobi bazolukisa ye na minute akoyi kovanda lela ndeko na ye te po aza ya kobatama po balukisa ye baboma ye bakosala nini asali bango nini tozoloba mboko eza ya biso nyonso Kongo eza ya mutu te bango bakuti biso na Kongo oyo tozalaki na Mobutu atiki biso pasi ezalaki mpe boye te eleki mama toloba te soki oza na nzala okoloba soki oza na pasi okoloba tala banda ntongo kura eza te mai eza te na makala mai ezala te mai ebimaka 4 heures 3 heures minute bozo ntongo etanela biso na pompe tokwa mai na pompe moko balabala mobimba banda kwetikwa siko soki bajene batelemi nzela eza te mai eza te courant eza te ifo baboma bango siko Rossi alobaka tokokufa mpona Kongo naza mobali na kokufa mobali bakende na ngai tsopana mpona mboka Kongo Rossi akembeka libota Rossi bango yeyo ye mutu azwaka charge ya bandeko na ye siko charge oyo atikeli nani papa fonctionnaire asako presque na pension siko nana libota munene oyo bana nyonso soko otuni coin ti coin bato bayebi Rossi bayebi ye pasi oyo ya bana Congo soki ba jeune muso baza na courage ya koloba te soki batangi 10 jeunes bakozala ta 3 4 ba o bakoyi kotelema mpona ba défendre Congo ba jeune nyonso bakolala te bakanga maboko babangaka kaka bomoni ba policier bakimi te bacourage pe baza o Rossi akufi mpona ye mpona famille na biso te eza mpona bana nyonso to ya Congo na o baza libanda mboka et quand même bato mususu baza libanda mboka po baya na Congo na bango bazobanga nzela eza te transport ezate courant ezate molili moyeba ya na Congo ezate totika Congo ekufa soki ba musu baza na courage ya koloba te ba baza na courage ya koloba baloba bakondi bafongola matoyi babongisa mboka boye nzela botamboli makolo nzela ezate siko nzela ezaki akale ezaki mwa be babuki nyonso tala mituka ndenge zodinda poto koma na zando tokomosa soki desert itana nzela po nzela ezate soki ba courage ba telemi po baloba il faut babomaka bango bakoboma ti wapi. Merci beaucoup maman. Maman c'est la maman biologique vraiment de Rossi. Oyatiki biso déjà paix à son âme. Torozala pour tous les sources. Timokolo o ba repassa biso programme pour na sortie. Nzoto na ye na morgue sika ya zali. Est-ce que ba bombi na mboka ya malili? Est-ce que ba tiene sika la msusu oyo akomona motote akoka su motote kangi miso pa kangi matoi na ye. Na pesi merci batu nyonso oyo balingaka o bazana mitema mawa. Oyo komi ezali kambo ya mboka na biso ya Willy Mushini. Merci à toi ya Jojo Ngonda vraiment. Côté mascotte, désolé mon agence, j'ai Julie Moussungai, ma mère Méline Zembatous, Pepe Lambetolo, je dis merci à Maïd de la caméra, désolé mon agence privée, Kouma Senzamba Norvège, merci à toi, Chancel Mbemba, je te salue, pour Caposi Adi, merci Mbokani, Marlène Tessa, couple Mbokani, merci Nabino, merci na, Batunyo Soyo, Baoka Mawali Kamboyo, et ça, les Kambo, soutenez-moi, $10 non, moi, $1 non, pour moi, que nous bomba, nous autres, Yarossi, Nandako, Asombi, Asika, O, Ezanga numéro, Ezanga voisin, O, Aroka, Tezana Munda, Tezana pétrole, Te, O, Akozala, Yemo, Kuna, Akotika, la Kuna, Yemo, Komoli, Mona, Epe, Manakima, tout Putani, Mikoza, Koleka, Eko, Yapona, Kopesa, nous information sur Nesika, Bakota, Kornaye, Mokolo, Kobima. Bye, à la prochaine. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTF Moko, Afrique Info avec Franck Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass, Marandura,